lokola miso na biso ezali komona wana ezalaki bongo bokoti bwa bango moko tumukusu kyambunza na mpana bango ya meso ya sila wana basejeka bikuka pe bakambi manso tozibisika bopani biso pe baboki tozibisika balomoke balomoke alelo alelo kufamu kufamu moyambe makaluma moyene songanzila balomoke balomoke kembo singeleza la solo pamba te biso tozuli baku malamu pe baku ya tina makasi ne lelo na biso tomoni motinda ya pe bakalunga liboso na biso bayebatani malamu te basosola ki malamu bakundi mabalo bana biso na bato bazoli bamoni nzaba kotemela mokili bamoni tata mokili na kati ya balomoke balomoke elobi ezaka mpona bayebatani pe basosoli malamu nde bayebi ete tata mokili aza kati na mokili balomoke alelo alelo kupamu kupamu moyape bakalunga ya solo tosangani konto ya lelo tukumi bale na mitano sanza ya ligwa migumo kama na tukumi bale na ligwa na manaka na biso baindo ebalani na manaka bapaya yenga mwamisato sanza ya motoba mibuko to mibale na zomi na mwambe wapi na mbela pemba kalunga pesa biso babundi babangoni leko oyo kobali sana manaka bapaya yenga nyoso ya ebandeli ya sanza tokozala kabongo na kutika hapo na botongi misala mieto zali na miango pe kasi na manaka mango tukoka bongo mongo ya pemba kalunga kasi lelo konso lokola konso nyoso te yenga lokola ba yenga nyoso te ezali susko balana na bilembo bebile bya tango ezali kotalisa ete tokomi penza pene yango babilaka nde kati na manaka mokolo malelo tokoyamba susu pe moko mopaya monene obongo akoya kosangana na biso na manaka mokolo malelo na biso banso topesi tango mpona kokamela mama mpe bakalunga koyana na pe kokokisa nelingi mpe bakalunga na kongo ya mokimbangu totombeli banso oyei kolama balomoke balomoke lisusu babunda mpe bakalunga na botosi bonso batombeli na mokonzi na bango yenge kende mokonzi balomoke balomoke alelo alelo buvamu buvamu moyape makalunga wana bokoti bwa mokonzi ekotisi penza biso sikisiki na mozindo ya manaka na biso mokolo mwa lelo nde na ntango yango tokopesa esika na mibili ya banengwa bakoka kopesa biso loyembo moko esika epa na bino mibili ya banengwa Tolingani biso na biso mapamboli ekozonga soki tolingani biso na biso mapamboli ekozonga tolingana tolingana loposo mwindo tolingana
tosangani biso na biso nguya na biso ekozonga soki tosangani biso na biso nguya na biso ekozonga bana tolingana tolingana loposo mwindo tolingana bana tolingana tolingana loposo mwindo tolingana tango ya lobiko esi ekoki naina boya tosangana tango ya lobiko esi ekoki naina boya tosangana bana tolingana tolingana loposo mwindo tolingana bana tolingana tolingana loposo mwindo tolingana tango ya lobiko esi ekoki baina boya tosangana tango ya lobiko esi ekoki baina boya tosangana bana tolingana tolingana loposo mwindo tolingana bana tolingana tolingana loposo mwindo tolingana bana tolingana tolingana loposo mwindo tolingana bana tolingana tolingana loposo mwindo tolingana. Maboko makasi pona media banengwa na mayoko kitoko bapesi biso tolingana biso bayino otangola biso ya lobiko soki tolingani boya na biso ekozonga esangani makambo tokomona bango balokoke 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 maboko makasi biso pona media banengwa wana manaka mabiso mazali kobusana ndene esika iye tokopesa esika na mimbili ya ndinga mpe bakalunga bakoka kopesa biso baloyembo mibale
ya moshe makasi na eteni ya loyembo ezali kotalisa biso pasi okimbango aza naona motema kotala biso bayindo bana na bango baza na maso baza pamboli bakokopesa biso kasi mitema na biso ezali mpenza ya kolongo banati mpona kozwa mapamboli mango bazotala biso bana na bango boyinga to bozengi eliki makasi tozokoka te koyeba ete tokomi na ntango leso toleko na biso balongo te ntango na pasi motema kasi na eleko oyo komokimbango azwi mpe yayeba kotutela etolo kabopeso nde na loyembo tukabelela komokimbango ete solo asala noki aya kobikisa biso bana ne bayindo tala na kati ya bayindo pasi eleki tala makila bayindo ezali kosopana tala bayindo bazali kotelenga na bongo na pelika nde wana biso bafuka biso kokesa komokimbango ete solo komokimbango tala biso bana noto tuli kozonga na esika tobongelaki yaka obikisa biso maboko makasi na bandimbi te balongoke tozaka na eteni yango ya boki bongo mateya na nzela baloyembo nde topesi esika na mimbidi ya kimbuka azola kimpangi bakopesa biso bongo loyembo moko
wana netenya ya mwazo station tatanza na mpanda azobenga biso bayini nde biso baso bayini tokende baso tokama tanza na mpanda zana ngo balongoke nde netenya mibale biso bayini tozali kozongisa matoni na mokila molimo na sote tozongisa matoni na mobikisi na biso ndenge tozongi lisika tokongela balongoke maboko makasi mpona kibia tona kozala wana manaka mabiso bazali kopusana Maria
lisusu na botosi bonso tosengi na mokonzi soka kubozo bongo bisika bovandi pe na babenga na tsosi bonso kike sika na banguza kumbanga wana basejeka bakambi banso banongi bambuta pe biso baso bisika bovandi Balu ya kipa vita lelo konzo mwatukumi bale na mitano sanza ya libwa mipungo kama na tukumi bale na libwa na manaka na biso baindo ebala na manaka ya bapaya yenga mwa misato sanza ya motoba mibukoto mibale na zomi na mwambe esangani biso na mongo kongo na tina ya boyanoli na mbela ya pemba kalunga esika kani tokozalaka na kutika ya masanga pe tokoyokaka bongo mongongo ya tata mokeli kati na mokili ya mosuni ebelemi biso kati na manaka mango nde tokomi na ngonga oyo toyokaka mingi mpenza maetata mokeli alingeli biso bainoli leko oyo mayekumuki mbangu balongo mpe bakoko balingeli biso bainoli leko oyo nde mpo na bokoti na esiteni yango banso tokozwa lolenge ya losambo banso tosambela mboka tulendo Balongoke, yenge muzulu, yenge matoto, kuna kitu kama zarampanda ikitele kina kubabona, kuna kitu kama zarampanda ikitele kina kubabona, kuna kitu ka kanzara panda ikiteleki na kubamona mingi tata mokeli wa bikela mobiso oyo apesi biso lisusu ntango ngonga epema alamusi biso mpe akomisi biso na kidongo mpe azali kokoma kozala na biso ozongiseli bango matondo mingi matondo lisusu na kumuki bango
biso lelo mpo bango bazalaki ebongo na bisika biso kie bazwami na kokuna lokolo biso. Matondo mingi tokozongisa lisusu na mobyanga bina biso to mpe babyanga bina biso wana tozali komona tata Avinga na kombo ya bapaya papa service kasi na kombo ya kobotama papa Mavinga moko kati ya bazalani la fondation Mzee Kabila Pegongo Oyokani to Pegongo collaborateur direct ya mama Jeannette Kabila Oyei Malamu. Kasi ezali kotambola biso na nzela yango tokebela lokoso ebebisela biso bomoi te evandi biso na kati na mokili toyeba epai touti esika tokomi mpe epai tozali kokende kasi na kolukaka koyeba
ezwaki biso na mongoko, ezwaka biso mbela ya tozonga na esika oyo tobungelaki motuka banafatu biso bayindo tokozonga mpona nini po tobungisaki nzela, po tobungisaki boyebi, po tobungisaki botata mokeli etina wana baluki bazongisa biso na mokili na biso tobungisaki. Soki lelo tozali kobelela pasi enyoko tokoma bazoba ya baloposo mosusu tomiyebaka te biso bayindo eza kutu ndenge nini yango bandoko te mito ya bato ekotaka yikiyiki lolenge kane tata akeli likolo na se akamati diama or cuivre, zinc, manganèse, cobalt, uranium, lelo bakomi na bacoltan, bapetrole, nyonso asala atie epai na biso bayele. Kasi mayele ya kosalela biloko wana eke kokutama epai ya bamidele. Tata ndenge tata ya bolingo atieli bana ne na ndako batelevizio baradio asoki bamituka bapareil cellulaire baclimatiseur bafrigo biloko nyonso na kati ya ndako napesi bana mayele ya kosalela yango te ape kopesa na bana ya bamoisin ezalela na mokili nini ezalaka te soki biloko eza ya bana na yo bana no nde bapema kosalela siko ndenge nini biso bayindo tozanga biloko na bakombo kutu ya biloko yoka bapesaki epai ya damu na eve biso likambo to likambo te biso mabele tonda kita biso bato babola baye baza na biloko te na mabele na bango nde baza na bozwi ebozwi wana oyo babongeli bakomeli bongo eza kobuta epai na biso biso nzala mabele na biso biloko ekota ata apambapamba ata wa ndenge moboni kwe soki tolobi tobalola kaka totia madesu lobi tokolia madesu ya plasi me na bomoi na biso nyonso ekoma mingi importe pasi toleli tata mokeli likambo esalemaki ndenge mpe kosila lolenge tata ya kolinga mobi kozangisa biyano te esengeli biyano ezala nde bongo biyano eza niongo mokili ya afrika mabele ya bayindo basalaki yango mpona bayindo bayindo nde bazalaki bakonzi ya mabele na bango mpe bazalaki na mayele ya koleka mokili mobimba bango nde batangisi mokili afrika mama ya mokili yango balobi afrique berso ya humanité soki balobi berso omoni mbeto oyo bomwana elingi koloba afrika ebandeli ya mokili ebandeli ya bomoi ya mokili baso baye batangi epai na biso kasi mpe batosalaki tokonzaka libota ya israel kama misato kama minebolimbisi na tuku misato ya bebu 430 ans tonyokolaki bango osengelaki kofuta nyongo ebongo esalaki ete na bileko bibalanaki
na ngonga yango biso tosalaka bango mabe mpe wana bango bayaka mpo tofuta bango niongo na bango lelo ntango baye baso totangaka na baterasi embouchure ya fleuve Congo ezalaki découverte emonanaki epai ya Diego Cao na 1482 epai ya Diego Cao epai na biso te Diego Cao bamonaki yango mpo na bamindele na 1482 mpo na biso bana bakoko na biso bazalaki ntango amoni ake koyebisa batindaka ye bozala ezalaki na mikili ya poto ebabongami batindeli biso bamissionnaire mission missionnaire kosala nzambe te koto batindi ye azwi etinda nini bamissionnaire wana bazwaka na 1485 po bayaka awa mabele ya bayindo ekoma ya yango ndenge nini bakoki konsuela bayindo nde bongo babongamaka kuna baye koyekola biso na kati ya koyekola biso lolenge tobandelaki e wana bazwaki bilenge mibali ya Congo abemi bango na Portugal abalisi bango basi ya baportugaise kuna na molimo lokola na mosuni mobali mopesi mwasi moyambi bilenge mibali wana bake kopesa bomoi na bango epai ya balokoso pembe kuna na Portugal ebandi kolembisa mpumu nesika azalaki ebakosala makasi bakokanga na kati ya libota ya basimbaki bongo botata bokende wana ezalaki sato mekunda ntango bakozwa bakangi neteni wana bakumbi mokonzi lisusu mokasi na ye eza kosila obele kosila nsima ya kobongisa masomo ebabongisaki nde bongo akei kosolola na nkumu po ete nkumu andima bayekango baye nango dès le 3 mai 1491 roi azwi batere ntango nsinganku aza kozwa batisimo amikitisi afukami missionnaire oyo alati nzambala alati sudan batindi ye sudan eza elamba kasi bakanisi niveau lokola nzinga nkuu afukami oyo azobatisa ye nde akomi mokonzi na ye bongo ntango ya yambi loboko mokonzi ya bayindo na baye ekei ekomi na loboko ya lokoso mpe pembe nde bayebisi ye kobanda lelo oza lisusu ozinga nkuu te okomi joie ya yango joie ya yango ndoi ya joie ya mibale roi ya Portugal Jean D siko Jean D akomi na mwana na ye na boyi na ye na mungamba na ye na Afrique joie primaire jayaya donc royaume Congo na mbala moko ekomi kokangana ekomi ekeni ya royaume ya Portugal nde wana pasi ebandi bowumbu ebandi nyonso oyo nzinga nkuu akosala mpo na mboka na ye esengeli atuna epai ya nani ya missionnaire akotuna epai ya nani na roi ya Portugal akotuna epai ya tala Afrique ekoti na dépendance ya lokoso pembe nyongo wana ekumbi bakristianize royaume esengeli parce que la christianisation ya royaume Congo ezali affaiblissement spirituel
bokiti ya royaume ekomi na dépendance ya loposo pembe na milimo oyo bango bayelaki biso. Nde esika wapi mabele elongwaki mpe na maboko na biso. Nde na 1506 babandi koteka biso libwele kombo meme po tokende na meri tokende kosalela badongo ke ntango tozalaka epai na biso moko na mabele na biso na kondima na biso na mabele na biso tozalaki babondi mpe basali kasi na mae tondimeli tokomi libwele brebi meme okokoloba susu te soki bamamoni mbata kotoyo besaka bango soki bakangi yo singa na kingo toloye tokeika te wana bazwi Afrika taye akendaka bowumbu lolingi balingaka bolimbolela biso ete bakendeki kosala bilanga po biso na mutu na biso tokanisa kaka ete epai na biso tozalaki kaka na basali bilanga oyo bango bazwaka na Afrique mundele azwaki basali bilanga te azwaka bato ya mayele nyonso yango wana na baye balandaka malamu kokile epai euti évolution scientifique ezali makasi na kati na mokili kobanda 17e mpe tozutanga ba 16e 17e 18e 19e 20e na 21e siècle. Donc ntango mondele akoti na Afrique abandi kozwa esclave na Afrique ake na bango na Amérique ake na bango na poto nde wana évolution scientifique ezwi vitese ya makasi nde tokoki kolobela lelo invention ya bamituka invention ya batelevizio ya baradio tokoki kolobela photographie tokoki kolobela dactylo tokoki kolobela frigo epillage ya train mpe bongo na bongo na motala to mokili epai euti na ntango ya Pierre Taye ye na Pierre Poli ye na métallurgie biso bato tozalaki makasi na bantango yango nyonso wana esoki tosongi ata na Egypte ya kala biso tomisalelaka bilanga tosalaka biloko ebele Pharaon alandaki bana Israeli na charrette echar malongo te ndebongo Afrika na biso bamemi basamba na biso bamemi bamegese na biso akei na bango Afrika etikali polele tina lelo mombongo wana ezokoma esengeli konfige Afrika na batune ya bayele soki na mboka na bino linyoko ezalaka te nanu mpe omona linyoko te linyoko mpe nanu eyaka na forme moko epai na bino te okoki mpe koyeba kolamba fufu te to kosala kwanga bongo soki olingi olia kwanga soki okumbi manyoko epai na yo esengeli okumba mpe mosali kwanga oya kosalela motana bongo soki omemi minere ya Afrika epai na yo esengeli okumba mpe nayebi kosalela ya yango lolenge wana ndele bagide biso na oyo bango babengi baforgero nzoka bazalaki basaba parceke batana badécouvraki minere ya fer badécouvrir cuivre basali batable
basali bakongo, basali bambeli, basali biloko nyonso. Na ntango ya bakongo na biso, kongo ezalaki importe te. Kongo au mpe soki nini mbeli ezalaki importe te. Me na lelo kitwangola kongo eza importe. toza na faire awa yo lisusu kosalela po tobungisi mayele wana. Alors mokili na biso ya molimo tokati relation na bango na 1491. Inspiration nyonso oyo ekokaki kosala mokili na biso ekoka ya mosuni eyamba ekatani. Kasi lokola touti na bokongo na biso esika nyonso bakumbi yo bayosengelaki kosala oke kosalela yango na bopa wana pasi na biso po tozangela mabele po mabele oyo ezalaka ya biso lisusu te. Biso nde bakolo nango me bakotola biso yango. Yango esalaki na 1885 mindele bate bakaboli mabele na biso na conférence intérieure. Soki tozalaki nanu na bomoto na biso tokolika balingaki baasosie biso. Kasi lokola bayebi te basi bazwa biso toza na biso biloko ezangi ntina. Toza bantaba na bamene banani basombaka mabango quelque part balingi bakambola lokola soit exemple ezalaki ya bantina balobi te no tobenga bantina poko esika tokokambolela bango mpe bazala po toyeba nani akokende na ngambo ya moninga ezalaki zamba eza ya banyama. Me ntango bato bakoti mpo bakambola mabango moto na moto azwi eteni na ye ndenge wana bakamboli mabele na biso na conférence interne. Moto na moto azwi eteni na ye na bato na bibale na nyonso biso kongo bawa mpe mpasi. Moto azwaka biso kongo na ye ndeyoko te ye azwi eteni oyoyo ezobengaka lelo kongo démocratique. Ya ye ezalaki te na compte ya Belgique ezalaki nanu ya ye moko te wana na 1908 apesi yango na Belgique eyokonde céda son Congo à la Belgique. Son Congo état indépendant du Congo dona yo basedaka yo wana olongwe kozala ya Léopold okomi ya babelge. Nataka mpeza pasi esclavagisme eza crime monene. Lokola tozangelaki mabele, lokola tozangelaki bomoto, tozangelaki nyonso, tokotaki ezaleli ya loposo pembe. Loposo pembe mpo asangalaka biso malamu te asaleli biso baekole asaleli biso baekole autilize violence na balolenge nyonso. Apesi biso mateya amemi bamikolo atiki bana mike apesi biso mateya na mika. Eza na makambo mosusu kanono te tokopesa to andakisa soki batuni yo 1+1 okoloba kaka de. Ata na université soki batuni yo 1+1 réponse okopesa okozonga wapi? École primaire tonokanisa po 1+1 eza na nini na université te. Eza mateya ya primaire okoyanola selo mwana primaire bongo kuna tozongisaki 1+1 topesaka de 2+2 4. Siko oza l'école primaire batuni yo l'embouchure du fleuve Congo a été découvert à quelle année et par qui? Apesi yo pe réponse. C'était en 1482 par Diego Bravo. Etikali Congo. Ozwaki point soki pe 5/5 soki point 6. Kaka na wana. Siko okomi na université batuni yo. En quelle année l'embouchure du fleuve Congo a été découvert et par qui? Si okozongisa makanisino na primaire. Ozongisi par Diego Bravo en 1482. Les réponses ozopesa ya kimukolo to ya bomwana. Eza ya kimukolo te. Parce que mukolo toko réponse de Congo te. Et plus grave,
universitaire, docteur mbala mosusu mpe en histoire. Oza mokolo okoresone mais avant yeye bokawa ya bakoko na biso nazalaka wana eske nazalaki baveke baza komona ngo te baza komona komobakisa pour les occidentaux. En 1485, une vraie réponse, les amis, en quelle année que l'embouchure du fleuve Congo a été découverte et par qui? C'est depuis l'Antiquité, par nos ancêtres qui sont des autochtones de l'Union. Voilà, c'est un moteur, ça va bouiller, c'est un poli. sikokokanisa bayebisi bino te mokolo ayenga neti lelo mokolo nzambe o nzambe apemaki asali 6 jours 7e jour alembi apemi